Au cimetière, donc merci vraiment dans les boss vous avez aussi Bananion Sali pour notre DJ HK. Collègue Naïba DJ Luanda Mobido Angola Mobimbantière Estrella d'Angola. Angola Ultima Hora et du déplacement juste pour toi, Luzaya Josimba. En tout cas, on a perdu dans la claire, Naza vraiment flatté. Ce qu'on a vu Naza flatté, c'est que la famille Mobimbe a flatté. Donc dès les premiers jours, dès la première heure, dès la première minute, en tout cas, Naza qui vraiment, Naza qui n'a soutenu. Basungi bisondeti maison na biso ya production LNS production ya Luzadio donc vraiment asunga ba musicien asunga ba DJ asunga munyo surtout dans papa social. HK Zalaki mutuna kati ya mboka oyo par rapport à makamna ya salaki tango akufi ba différentes familles ya ki po ba responsabilité nango. Qui a coupé 35 ans, a coupé 35 ans, les 6 au Yéhouti-Goleka, a dit moi, il y a 12 ans. La DJ Nabiso, DJ HK Koufi, ça vraiment passé, Kobungi Samoto Monene Boye, mais tout le monde s'est ramaton de Panzambé. Merci Mingi et à Paul Autodi, le Babi, l'Ange-Bar Royal. Merci aussi à toi infiniment. Serge Tata Kibokolo, merci infiniment à toi. À Jules Makaya, là où tu es vraiment au niveau à King, Jules Makaya. Merci aussi à Shrela d'Angola, mon Bimanandenge, le président Moussambaki. Yaya, Noko, DJ de préférence. Ce soldat était riche, beaucoup représentable avec Choucha Lumière, sans oublier ingénieur Bravo. Donc, rien à dire quoi. Place oyo matanga ya muta ebani ezali ba désordre pe ezalaka mais tant omoni ba bilongi o déjà oyo yebi et ça comme ordre na kati. LNS Production, particulièrement Simate, les boss nous ont aussi les docteurs, après ça, Makambu.
émission, Outima, ingénieur, bravo, bâti ailleurs, et mon voisin, malalié, et mon voisin, Tadouvi. Bon dia, bonjour, très chers internautes, vous tous vraiment qui est branché sur notre site Angola Outima Aura, votre émission qu'on se le dise, émission Vamchwala. Émission Tolobela, bon mon biso penda équipe mobima Angola Outima Aura to quitter vraiment sur le terrain. Et si quand puis matin ya ndeko na biso ya na biso mwana na biso DJ HK na kombo ya Kero Ige. Toza awa penza matin awa bon comment ça se passe ici par rapport à ba groupe belé parce que ya zaki muto makambo Angola azaki penda makambo belé bozo mona ndenge ndi batu baye kotika ba fleur ko poser vraiment ba genre de fleur na bango awa penza esika pitozo lela ndeko na biso DJ HK na représenter sous ba 500 conteneurs sinanga sous na ndeko na biso DJ SMS ye pa kufa kaka ba rimer réseau bimé belé par rapport il y a loi là bango mais choucha lumière à lobby les longs à la recette l'interview parce que je n'ai rien à voir avec l'interview par rapport il y a il y a ndeko na biso ba loba par rapport il y a loi ya bandeko mais choucha lumière à lobby les longs à cause l'interview mon côté je suis là seulement pour la kolakisa bino nini évolution matin réseau les cas lobby déjà bon mona qui arrivé à corps ndenge les cas qui avec Silène ba au fait azaki na biso awa alaxi bino arrivé il y a corps lelo awa boso mona ndenge nini bandeko na biso bazo lela kaka par rapport balobi shrela dangola et pesi makambo ba oyo bandeko na biso basaki staff martusha et pesi makambo balobi toujours staff Tiambe c'est pesi makambo staff Joamor toujours na grâce na biso mokote ya Luzadio Simba babi Luzadio Simba yonde makambo Luzadio Simba boss Luzadio Simba intelligent balobi l'homme intelligent comme tu es là choucha bien encore l'intelligent l'homme intelligent Luzadio Simba donc ce bon moni lumière d'Angola c'est toujours grâce à Luzadio babi batambongo bazara na Angola awa andimi ko makambo na ye alemi apesi makambo na ye ndenge ezalaka kaka papa mams nanga apesi makambo babi toza na kaka tozolela kaka babi tolela na ba oyo bazolela toseka mpe lokola bao baseka me biso lumière d'Angola to staff mpe tokiti awa po tolela mpenza longola ba DJ na biso oyo batiki biso yango nalobi toujours nazoprésente encore basese condoléance nanga la famille ya DJ SMS ya yebi na kufa na niveau ya Congo, mais tout ça quand même tout bando ça tout le temps naie. Merci. Bon là vraiment ma évolution matin réseau les cas awa si tu reconnais na cimetière, tous ça toujours ensemble avec vous. Merci d'ailleurs Moko. Bravo et si qu'on s'allie gros bisous à toi, bravo et de gros bisous aussi à toi mon caméraman toujours ça là toujours makambo. Merci, on se retrouve tout juste après. Toi la nini évolution matin et de DJ HK Kero Hugues Ndengezoleka à la niveau ya casquette. Merci beaucoup.
toza na moko. Mais pesi sujet ya makelele, il fallait mutu na mutu a raisonner na motema na ye, ekomi lokola komi koloba na moninga. Mais ezala sujet ya réflexion ya moto na moto oyo avandi awa. Tozali kopase na programme na biso lokola bapesaki, tokopase na remise ya bafleur. Ndeko oyo aye na fleur particulièrement akoleka même kobanda d'abord na staff, bastaff oyo babongisi bafleur na bango bakopase mpona kodepose liboso ya moi. Mais na kosenga eloko moko na ntango ya baremise moi desordre ezalaka, mais tozali kosenga kimia lokola concert autaki koloba nyonso eleka na kimia. Tokobanda liboso na staff afimbala martusha ya golf mu kimbango va se préparer pour la boutique à fleurs. Né dans une famille de 10 enfants, Ibota Mounene, papa Bombo Victor Kilombosi, maman Béatrice Dengwini. Ashka Oyo Toyebi, Azali 8e na Libota Oyo ya 10 enfants. Ashka Atangi. Asali l'école primaire nae secondaire ekona kosukisa akotaki na ISTA place oyo adekoshaki diplôme nae comme ingénieur. Abotami na famille munene mingi bazali awa yaya oyo ya liboso oyo tozali komona kiro soka kazali akotelema. Yaya ya liboso ya Ashka pe bafamile mosusu bazali bapapa leki batanti bazali abotami na famille oyo eyebani na Kongo Lokombo oyo jogador ye moko mwana ya joueur Kilombosi DSMP joueur oyo bazali koloba awa papa leki na ye robre famille na ye technique mais eloko oyo balingaki mingi yango akontinue yango atiki baklasse na ye pembeni yango akontinue nango banda Kinshasa kino kokoma awa DJ na parcours na ye asalaki na boîte Kibokolo asali pe na kati ya boîte mosusu Club Forever DJ asali mpona kosukisa place oyo asilisi carrière na ye ezali groupe oyo tozali komona awa bakomi Idéologie Royale Longe Bar. Na kosenga soki ba responsable ya groupe oyo bazali bakoka kotelema.
C'est là. Disons que DJ pour la vérité. Ce qui est pourquoi tu as eu, mais pour le
mode matanga ya ndeko na biso DJ HK otozolela awa na niveau ya Angola to pe na Luanda awa tozana mutualité Strela d'Angola bango pe bazalaki wana parce que aza moko na kati ya mutualité Strela de Londres so la mukena Moussambaki, hein, Moussambaki na Strela d'Angola, Zanani, parmi les organisateurs, il y a Matanga Automoucha, na Strela d'Angola, à présent, Chouchalmière Benda évité, na vraiment Moussambaki, à vraiment à ma gauche, Bondi, Moussa. Bondi à Chouchalmière d'Angola, quoi. Bondi. Bondi. Ouais, ça va. Oh, t'as une émission, hein? Dans une émission. Dans l'émission. Vous comprenez toujours parce que toujours ça va direct, toujours. Toujours voyé parce que c'est compliqué vraiment. Ils ont fait ça, maman Mingi. Président Baki Makambo, par l'organisation du débit, titre commis à Kenya Ndengenini. Parce que dans mon activité, le même jour, Tibokemo, Gamari Apia, tu étais là vraiment présent. Ti Nasuka, à Osaka, présent, organisation Zungekende. Vraiment organisation et qui est bien choucha au moni place oyo matanga ya muta ebani ezali ba désordre pe ezalaka mais tant au moni ba bilongi o déjà yebi et tsaka mo ordre na kati mboka na makambu c'est que organisation faut ezala toujours na ndenge ya bien quoi mais bilinga ezalaki ba msusu lobi non matanga il faut ezala boyo te ba teshela langola ba lobi non matanga il faut casquer c'est ça c'est donc non je te la langola n'a rien à voir HK zalaki mutu na kati mboka oyo par rapport à makamna ya salaki tango akufi ba différentes familles ya qui peut être ba responsabilité nango yango monaki banda opesa moi des ordres mais jusque là c'est dans l'Angola salaki oyo akokai ko sala po HK aza parmi ba membres effectifs ya Strela na biso yango moni Strela salaki oyo akokai ko sala mais ngai pe na kati à part makambu ya ki membre ya Strela nazalaki pe parmi ba organisateurs puisque ngamo pe nazalaka na côté ya social yango pe ba mikonzi na biso ya Strela ba yo lokolo zaka déjà côté wana donc place na ope ya continuer kaka yango wana c'est pourquoi moninga na kata organisation makambo kwa ya mutualité yo zaka na kata social né bon ngana na social na business na nga privé mais mutualité pe lo ba monaki déjà social na nga ndenge kendaka ba monaki côté wana zalaka côté na nga ba pesa inga charge wana pour président Zate président Zalibanda porte-parole na biso Zate yango ba pesa inga charge ya social na porte-parole ya mutualité dans un premier temps quoi. Merci beaucoup Sikoyo. Bokokende cimetière après wana ba panzani par rapport à l'organisation na bino. Non, organisation eza vraiment famille pe ko salaka nde salaka après cimetière biso pe Strela to salaka nde to salaka donc après cimetière mutu moko au vanda place esengeli avanda ne fiskata moi ji ne fiskata mai après mutu na mutu akozwa nzela na ye kwa shusha. Ok, merci beaucoup. On s'appelle vraiment la famille au Bakolanda yo bamonake boleli parce que na moni penza ba remercier bino babi asalaki kolinga mingi libota na e o zake bino bolakisi yango pe du début à la fin nini penzo kolo bana o ezali famille. Donc merci vraiment na Kiro pour atikaki biso te azalaki na biso toujours pembeni malgré yaza ya famille mais azwaki deuxième famille au Strela d'Angola ezala comme pembeni na e pona ko organiser makambu ya matanga merci na Kiro papa pe na musika place azali merci malgré pas César robungisa mwana mais merci na papa donc tozalaki vraiment en communion na famille makambu nyonso banda e bandeli ti lelo ndenge tozo suki sango et kei très kitoko quoi. Merci beaucoup Moussamba. Bon, juste moi le bamuke. C'est ça. Donc moi merci pe na bateau balandaki biso na ndenge ya systématique. Autrement dit malingo l'expertise donc yé atikara biso te azarana biso toujours pembeni les boss malungo il place aux ali donc merci na o sali pona ko bandati na suka quoi juste yangwana. Merci beaucoup. Bolandi Binomoko présent Moussa, on est toujours présent parce que Azana ba oya sali mingi pe mena lumière d'Angola, toujours dans compte il y a Strela d'Angola, un babi organisation qui toujours qui toko tozo le la kakane to lobaki tozo le la de relation DJ HK, ndenge mo pe na Congo, bazo le la pe tozo le la lisusu de relation DJ SMS makamwana boko toujours en Angola ultima hora ndenge nini merci tout dans vraiment slogan la bango honorable bravo donc Angola ultima hora donc yé azara na kata Strela d'Angola
tous pour un. Strela d'Angola. Lelo lobby libela na libela. Strela d'Angola na yokite. Strela d'Angola. Tous pour un. Strela d'Angola. Lelo lobby libela na libela. Donc Waneza Siloga Strela d'Angola. Merci honorable, bravo. Donc merci vraiment site na yo et kende liboso pour tikaka mutualité. Donc ba onyo so bazalaki na biso pene, merci. Les boss Malungo, place aux Ali, merci les sous encore une fois quoi. Ok, merci beaucoup, merci Bolandi Slogan et Strela d'Angola. Balobi Makamboza Kakawa, Tozo Lelaka, Tozo continue toujours qu'on est là avec Junior Fila, Tozana leader Junior Fila, Tozana Tozo Lelaka. DJ HK, Bomoni Nenge Toza Awa Wanaba. LNS Production, il y a vraiment, il y a bien de Babi boss de boss, les grands producteurs, il y a Tongo, Luzado Simba, Yonde Makambu, Bomoni Penandenge Nini, tu n'as compte toujours, il y a papa l'amso Luzado, le bitin, il y a collé là-bas, il y a un penda to quitter sur le terrain, Angola Ultima Ora, et collé là-bas, vraiment, il mange Karanenge Zalaka, ingénieur, bravo, Babi, image. Kitoko maraminé so kitoko la katianine puis le kolo banini par rapport à matanga ya ndoko biso DJ HK en tant que leader kolo banini so ke ndenge nini yo monongo ndenge nini passe nini yo ki kanenge zala kaka te en tout cas zara souci ma regret belé HK talaka mon amai to zala zala nae mais atiki biso c'est normal liweza batnyo surtout mingi lo bezate donc akufeza liwa za mama nzambe mais kokufa na epé venez sur la télévision, maison de production, LNS Production, il y a l'usadio. Donc, vraiment, on a musicien, on a DJ, on a mounion surtout dans papa social. Donc, tout ce pays car na contribution na pour na biso nde toza on a kata matanga ta ba belé mais ba mo na biso toto mo toujours maison na biso veut dire que tu tokos. Merci beaucoup leader Fila petit Pépé Calais, notre belle chérie. Bon dia. Yeah, bon dia. Namouni tu es triste parce que tu as vu que tu as matanga. Ça m'a pris que la DJ na biso DJ HK Koufeza vraiment passé ko bongi sa moto monene boye mais tout le monde sera maton de Panzambe. On est vraiment dans la tristesse. D'accord, on est toujours ensemble. Tu es pendant la Kanenga Yobi, Fali Baba, tu peux te monter toujours avec production toujours. Il y a LNS Production. Merci beaucoup pour la parole. Je passe ma casse pour avec moi partout baba Bekina et tout ça était acquis ce comédien. Baba paye bag na bossa na et tu vas souvenir na vie na jamais non tu na vie na merci beaucoup maman nami on peut passer au passe ma casse. Merci beaucoup Fali Baba, merci beaucoup à tous, merci aussi à Papa Mams, hein, Babi, merci toujours à Luzad, au Simba, hein, si vous allez vraiment un gros bisou à toi, hein, tous qui peuvent ensemble avec Papa Joamor, tous ensemble différents, Kadima Bokete, si dans le bas qui peuvent tous ensemble, Martoucha Fimbala, hein, y a peut tous en être Mbessi, Batunio Sobasa, bah y peut n'acoller là, tous les la vie dans Blaise, tous les la, merci, on est sur Bagingara toujours. Émission Oyo Consolidé de continuer babi to savourer to so pena ngai matanga nenge maramezo le kapenza awa na niveau ya casquette. Angola última hora. Malembe, malembe, malembe. Babi malembe, Balobi malembe.
ya ndeko na biso mwana Yaya Noko DJ de préférence tokomi na suka ya mokolo na ye soki tolobi na suka pasteur akosilisa ntango pasteur akosilisa makambo nyonso eloko moko ekoleka te topesa biographie ya Ige wana elai maloba mowei euti epai ya baninga na ye vraiment tokomi na suka tokotika esika na mosali na Nzambe okazali na liloba moko mpe ya kobondela topesa ye biographie na ye Ige akufi na 35 ans akokisaki 35 ans le 6 oyo euti koleka atiki mwana moko ya mwasi ya 12 ans. J'espère que... Oh, non, ça va être j'espère que à ce moment on a appelé à oh, le autre a Mbengaki HK, j'espère que vous bien azalaki leki mwana et surtout mwana liboso na sens que mwana liboso oyo ntango nga nakomi kozwa mais puisque un petit rien
mwana liboso oyo nga napisaki mbongo ata ya kofuta ata kaye ya pamba papa boti biso azaki mpe mwana moke lokola mpe kaka lokwa ye tokolinga baparent nzela moko bango bazali lokola bana oyo papa bandaki kobengisa do bana na ye ya ye biso ozalaki bana na ye me ya bomwana totika kointerprete bamabe baleson di toza nango vraiment besoin te mpo na ndeko na biso esi azongisi molimo na ye mpo na ye esi esili ndenge papa alobi ofungolaki tokangi merci mpo na bino nyonso oyo boye kopartage mawa na biso en tout cas mingi ya moloba eza te asenka merci ndeko na ngaki malamu na kombo na yesu nasengela biso nyonso esika kozwami biso pardon na bolingo bana nzambe totikala kimia pardon tikala kimia oseréfléchir moment oyo tokomi nango ya séparation malamu zonga na biso na kimia ndenge ayaki na biso na kombo na yesu kristo tolobi merci seigneur jésus christ tobekolisa maboko Non, cabeza ahí. ¿Ali? No, cabeza aquí. Cabeza aquí. Vamos embelezar. Traz aqui o flor. Com licença, vai meter lá em cima. Não, primeiro flor. Ali que ele coloca a flor, né? Sim, já dá, ó. A flor é já punha antes. Acaba melhor. Congo, come di mardi, c'è di asca kufi, di macia kufi.
batele batele banza boye omona bango baotikala c'est où Jésus est mort pour faire. Voilà bien. na matanga tozolela ba o bazolela tozana matanga ya DJ HK o azali mwana bino moko ya bino oleki ya bino yaya tope mwana tope kaka ndenge za camarade tozapenda wana retour na biso ya cimetière toti pena kotika mowe na biso vraiment na lilita yango toza awa kaka na équipe kaka ne ya NLS product ya Luzado Simba tomeka un peu kosolola ndenge zalaka par rapport ya matanga o eleki ndeni Botard Choucha. Ouais, non. Maintenant, on est très à l'aise. Les Bikarabat, tout Yamboga, Obafonla, qui mon amboka déjà HK Motema, LNS Production, Patikala Simate, les boss Louzaz, Otsimba, les docteurs, Apesagi Makambu, Bisoba Soda, Neta et Richie, beaucoup représentables, Nazali avec Choucha Lumière, sans oublier ingénieur, bravo. Donc, rien à dire, quoi. De Tolimi, moi, Namaï, à l'aise, tranquille. Bon, ça peut être bis, tokeni, toti cimetière, donc merci vraiment dans les boss vous avez aussi bananion sur sali pour notre DJ HK, malgré tout de vieux qui était maintenant on a gêné pas voir tout le téléphone à l'élaki, on accepte nous amener les docteurs de tout le monde quoi. Merci encore une fois les boss vous avez Simba, les docteurs, merci. Merci beaucoup, merci. Toza Junior Fila, toza Ginayo, na bandeli siko na suka awa yo moni ndenge nini eleki ndenge nini otikotika ndoko na biso na lilita. Teka nde balobaka donc moli monepe manakimia masa tokundie toke mamoleki bien Luzadio maison production LNS donc tozali pena donc on avait na biso ensemble taravi a Bakar banini pour na toke kunda mwana mai a Polo donc veut dire ça déjà un pas déjà pour la moutou ou yasungara batu donc c'est normal minga le bezate donc tous ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon moni ndenge ni tolelaki nangonga obena maramnyoso esili awa bokomona vraiment na itando na bino o mike to pe na internet toujours bokomona ndenge ni marambo ezoleka. Merci à toi Luzadio Simba na ndenge osali pona biso. Merci à Gisèle la baronne n'est pas Leli DJ HK nae. Merci aussi à Julia Lopez Tiambesi merci pour na batunyoso obensi. Merci aussi également à Martoucha, ma bébé à Chalimière d'Angola parce que habite au Mikokokana. Martoucha et toi staff Mobimba. Staff ya ba onyo sobaninga ngai mingi ba mbote belé pe ba gros bisous na toujours bino cerveau moteur de gros bisous à toi. Tolobaki na début ya interview na biso que tosole la kaka ndenge bomona ki lobby na télévision topé na internet ndenge nini à lever du corps ya HK na biso DJ na biso et les kaki mais le tozana o eza membre ya famille parce que to ba to relobate parce qu'il y a des gens on va relobabi lobela ya voyons to ba ki to relobate to repesa ka maloba na biso na membre ya famille o tozala na grand frère ene na ye na kombo ya Kiro donc ya sawana yé to remeka un peu par rapport à une organisation eleki ndenge nini eleki na kati ya Luanda awa. Merci beaucoup Botard. Ouais, Botard. Bon, peu la grâce. Matang eleki. Ouais, vraiment merci pour la parole. Matang eleki bien selon l'organisation en tout cas 5 sur 5 nous sommes l'équipe ndenge comme c'était comme prévu.
Mais non, quand il babi papa Fakia, parce que dans la neige, image moro Faki papa ya, mais d'habiter. Contenu à passeport ou visa? Non, contenu à passeport et contenu à visa plutôt. Contenu à passeport, l'État est tout traité, tout ça la maramnionso, en tout cas, il y a moins de temps. Il y a un peu de Moé, il y a une limite, il y a 10 jours. En tout cas, on a qui sous moi, on s'est autrement exaté. Donc il fallait qu'il y ait un Kundama. Merci, la mutualité est au point place de Kovander comme ça. Est-ce que l'année qui ont vraiment tina souka ou bien sabotage parce que ma famille est allée, on peut pas consommer. En tout cas, on a appelé dans la claire. Nous avons vraiment flatté. Ce que nous avons flatté, c'est que la famille mobile a flatté. Donc, dès les premiers jours, dès la première heure, dès la première minute, en tout cas, nous avons vraiment. Bazalaki na soutenir donc bazalaki na famille mobimba bande leti ndenge tokomi donc ezana ba groupe belé mususu na kotanga mususu ba kombo ko bunganga mais en tout cas pour ngai nazo senga merci vraiment surtout na ba collègue na ye ba DJ Luanda mobido Angola mobimba entière Estrela d'Angola tout dit le batonnion sont vraiment donc vous comprendre moi dans un peu émotionné batonnion sont on attend que pendant comboter balim mais batonnion sont pour na Kinshasa et là on a resenga pour na Kinshasa qui mezala nano batika nano ko interviewer papa nanga à tout le temps na la interview moko ya papa nanga bazui à pied levé papa a émotionné abungisi mwana na ye oyo na âge wana zaki non attend ko sala vie na ebele o azana besoin éclaircissement azela ngai tano koma na Kinshasa aya ko mona ngai na éclaircir ye ndenge nini liwa le kezalaki na ndenge pesa esalami na ba organisation na ndenge to comme na moko lelo merci batika ba blabla donc batika ba blabla lek na biso akufi na obozo kanisate alors on a golo baga yango wana pona autopsie mutu azalaki te ezalaki ngai c'est tout c'était pesami tozo kanisate te pesami ndenge bozo lobela te. Merci beaucoup papa Kiro o asaki membre ya famille bomoni ndenge alobeli merci mingi na cerveau moteur merci à toi cerveau moteur qui est derrière la caméra merci aussi à Bravo bomona ki makambo ndenge leki passe na motema penda ko bungisa ndeko na biso oyo to mesana ki kolia na ye o bana ko pesa makambo yango moni matanga eleki toujours dans les bancs merci mingi na ba ono so balingaka émission merci à Luzado Simba Nazana toujours en Angola Outma Ora et du déplacement juste pour toi Luzado Simba et merci aussi également à ma maman chérie et à mon fils Manassé Bokonga et je présente aussi mes sincères condoléances à la famille à Munyanga au baby na robungisa lisusu mwana bango et aussi la famille à DJ SMS nabi ke matanga DJ SMS to rozala lisusu bokomona ka ba image ndenge ngolezo de la ba de la bango ba DJ oh batiki biso merci na ba onyo so balingaka émission la bino conseil 10 va mshwala et tolobela on est là toujours na ba membre nyoso o basungi te pe ba mutualité o esungi po matanga o leka dans le banc et ba comédien on va prester ba DJ nyonso ba compagnie nyonso et sungi pour matanga ya DJ na biso et les dans le banc merci mingi et à part l'autre dit le babi longe bar royal merci aussi à toi infiniment Serge Tata Kibokolo merci infiniment à toi à Jules Makaya là où tu es vraiment à niveau à King Jules Makaya merci aussi Shrela d'Angola mon bimana ndenge bozaki na biso président Moussambaki je vous salue tout le monde Kinshasa de partout bozolanda biso partir du fois na yo posa la niveau qui non na mona qui permet na papa ma solo toujours réseau qui est bien merci aussi à toi ingénieur Bravo image toujours réseau qui kitoko cerveau moteur toujours kitoko borozwango tout à l'heure là vraiment na ba front de grand na bino toujours na bi image TV canal 119 merci encore à Luzado Simba choucha lumière à Kiti donc ba moni pena lumière d'Angola à Kiti pona yom to comme singa le sika oyo merci à tout le monde bonsoir matanga ndenge nini retour na biso ya cimetière ndenge bakiti simowe eza passe mingi okande na bakeza passe attend que moi na Madrid mais OK filia du nangai
paix à son âme, là où tu es. Merci beaucoup.